na kati ya bank na munduki ya Kopal. Oh, aye ko braquer banque. Munduki en fait, à côté na kati wana munduki ya Kopal. Tozolo bateka kotaki te à kotaki. Il faut qu'on la niance wana. À kotaki na munduki ya Kopal. Mais c'est vrai. Aye ko soit peu bon na Congo. De quel droit caméra ko soit, de quel droit munani Willy Bakonga ko soit, de quel droit nani mwana subiso mbonga ara mwana ko soit. Ba mbongo to so bunga bunga na ba ya soit te ponani. Alongo ko ko so mbongo na mboka na ye. Et ça normal à côté na ba mo pesa mbongo. C'est normal. Normalement. Mais en attendant, je vais te montrer les habiletés. Munduka Kopal, à côté na kati. Batu bazalaka na bakimi, bakoti te, à côté. Là, le mien, c'est Zawana. Bandi, bakoti te. Braquer, bakoti te. C'est un acte isolé. Moi, si mon acte isolé, on va bien poto. Asa braquer te. À côté, il y a mon munduki, batutu ya Kopal. Batutu ba éviter sur ya solo to ya Kopal qui est normal, ba panzani ba côté côté na badi na bangwal. L'homme prudent voit le mal de loin. Policier moka ndoki boye. Il faut que ngamutu azoya ko ramper le kwa mutu osala théâtre na venga derrière na mutu nga po Firenze na le regretter Jani. Mais non. Est-ce que théâtre yo tasi bena braquer ba ko sala bloc na ba osala. Donc moi na mo sala tanga côté ba kimi azaye moko. Parce que belete azaye moko. Tala armement ebimi wana ngana za kozela bona bunagana ah non azana ba iye moko boye bokangiye c'est bien acte ça malamu te ya kolongwa déjà ndako na ye nazo condamner kolongwa déjà ndako na ye kokota na banque et sa propriété et ça bien te na mwana poto mais sikoyo asa côté abimi bokangiye mais papa quel est le traitement basali mwana mwasi wana? On ne peut pas. Et puis, on a passé la zone en partout, dans la mokili. Il faut trouver ça normal. Baso violé, insécurité, Zali. Yo, moi, je suis dans la télévision. L'homme prudent voit le mal de loin. Et puis, j'ai des images abstruses. Tu as une image à remonter. Le Facebook, il est gratté. Au moment où moi, soda moka zoloba, ah, nzoto ne kitoko, la frère, non, on a lingala. Moi, si y a batu, asa présumé innocent, bon, fungole ma korbo, comment t'es nzoto na masi, un soldat zolukani. Et puis, comment tu as dit, moi, si na yote. Oui, mais ça, non. Est-ce que moi, comment ça a le droit de l'homme et Zalaka? Moi, on a le droit de l'homme et Zalaka. Comment on a, image, yandem. Oui, mais ceux qui sont dans le ça peut tourner. Ça peut tourner mal. Et comme il est déjà dans Bokangi Moutasali, et l'ingolo bateke sur Bokangi Moutasali, les fractions, il faut utiliser. Maman, sur la Nandaku, pourquoi pas permettre à côté la image, tu es bien à privé la routine de la. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba image moko soda azotia liboko na nzoto na mwasi azola fungola totala mabele no kitoko azosi mabele mususu sa suite boti na ye azokotsa kotsa na nzoto mwasi. Est-ce que c'est comme ça on traite les gens? Non, je n'ai jamais vu ça. Basio nyosu boza na Congo to sana et puis ngana okamwa te ceux qui biloko boye basi ba ose pe nango parce que basi ba congolais ce sont des pervers narcissiques tous na lobi na bango nyoso baza ndenge moko. Évidemment, règle 1% cause à la bien cause en gâté. Bon, mon mobimba, moutakala et moi, si peu importe les problèmes, mais nous sommes normal. L'homme prudent voit le mal de loin. Comment on peut traiter une femme comme ça, dénudée comme ça? Bazo tchaï ma boko na moi. Bazo doit être de côté ma boko partout, bazo panzaïne, tout le monde basi, n'est-ce que soit zone n'a pas boti ça y est, tout on l'a violé. Ça c'est des viols. Parce que viol, donc ça faut pénétration, ça là maintenant. Du fait que tu dois condition, tu l'as violé. C'est pas normal, tu dois te moitié abattre. Mais si quoi, likanisi oh yako fongolaye nzoto bongo kolaksa Congo takala na ye. Est-ce que vraiment basoda wana nyoso wana ou bakosa la scénario wana bakoti na bangote bacha bangota na première ligne na bunagana soki na wapi ngona. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais c'est quoi maman bakote le matin pour likambo ba marcher pour la bazo baza muyibi à cause de la muyibi nazo loba teke nazo encourager akende ko yiba non nazo encourager akende ko braquer ko sala acte isolé té mais eloko nazo encourager té traitement affigé à cette dame ce n'est pas normal kotika ye mutakala maman ya bana 4 ko panza soda mutazo sala makamane ngona jisité soda to panza makolo mais nous avons des filles papa pourquoi il tchelo tchanga ka te yinda kambala moko. L'homme prudent voit le mal de loin. Ozotika bandioyo nabasi na bino pourquoi? Didier Tabasenga bazakuna. Jonas Manzambi monana.
Kombo na tato. Tala est-ce que pasteur a cause à la boy? Tala bozo shishenga na biloko matoyi na est-ce que pasteur a cause à la boy? Pasteur a kopa kolambi Carola te belé boy. Pasteur ya boy a cause à la ndengeni. Akobanga mwasi na yo ndengeni pasteur a ndengo. Immoral. Asani. Pasteur oyo comme on a Jonas Manzambi onana azana reine. Donc ceux qui donc bateau tout basambe la bazana reine. Ceux qui passaient dans d'autres chamino toi. Ceux qui pasteur à ça consita moi sinayo abima na ye. Donc ça semble la kuna. Ceux qui moi sur ça semble la kuna peu importe quel moment. À ça abima na ye ko douter te pas ouais bisayote. Je l'ai vécu avec Chatumba les charismatiques. L'homme prudent voit le mal de loin. Kaya comme nous commençons ma kaou tata oyo Jonas oyo manzambi onana oyo na reine. Papa asa na reine na ebisio azochaka bango ba l'huile azochaka bango ko sala bango ba kidam ka bango mibale ba l'huile na nzoto donc ko sala bango ba prière mutakala finalement mais oui siko basho na basha mabala yango na lo ba bandeko na bozo finga nga pamba mais nazo na ofunga bino misu parce que boko za na bana musuna ndaku yelongi atata oyo okoyeba ndenge nini encore bien église mobimba donc so assemblée église mobimba donc ça dit moi ça assemblée là qu'on est très dangereux donc ne on a besoin na reine moi sinon les kaka na église na ye yeba ga sabima na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Vous laissez vos femmes. Basi la bino bobali na mbongo. Bobali bango na bapasi boboti na bango bana bauti musika. Ba parcours bosali bandeko bauti ba Angola bazakula na reine belé Angola bauti ba Turquie ba Grèce ba Chypre du Nord ba Brésil ba Afrique du Sud na pasi okomi na mwasi loko tika na boka mutandengo garçon apakoli ya mbibo acception za na nzoto boy. Bo akozana na mwasi na oni. Et nzambe nini muto akozana nango. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais c'est un bateau. Negonangai, bateau nyoso bazana France, bateau bazana Belgique. Je vous mets un témoin. Moi na maman ou ya sakoti. Leki na biso jouer. La zana poto na maman na bango. Na lobaki na bino ba refulaki bango premier tour. Ba côté par Espagne, la zana France c'est pas joli. Siko yebisanga makambo nazo ko sezanini. Soki na bande ko landa ngai, boza l'église wana, même pas nani ndeko na biso Élie les sacrificateurs, les pauvres. Oh, benako, kaka nenga zana nenga nzoto bilemba. Donc église moko ya sataniste, dozo mona tata mo sataniste. Donc ozo tika lo makambo ngai. Papi yo saka mwana ngaba. So na dolo makambo ko sala ka chiche parti. Non, mais tant que la sataniste, on dirait mon qui non, mais on dirait mon qui est. Ngaba no sala ya mabe. Pona nini na lobaki likamuke mama oyo azala bana misato bato balobi te mais leo bana mibale bazawa donc oyo ya misato azaki na kini Joël ye aza mama déjà mami moi. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que muto aza normal na ba scandale bo falongo mama oyo nazo bandela 4e pleu na koya 5e na 6e na lobaki na yo qui vont laisser partir dans ba lokite moi c'est bato davanda calme vraiment moi c'est bato davanda mais bato ya nzambe moi c'est ya mutu bien mais bato bazo maltraiter bato bazo kotisa bango na ignorance la Bible dit Jésus-Christ a dit l'esprit de Dieu est sur moi pour l'éternel moi ouais pour libérer les captifs rendre libres les opprimés bato bakangami ba captifs ce sont des gens qui sont dans cette église papa tolobe la vie yo komisa bango baninga na yo ndenge nini banda mokoni bokutana bolia te bomela te mais okoma moninga na noto ndenge nini tolobe la vie leader tolobe la vie aigle na kati ya presse gumela le mbatable churambo baninga tango kokie papi keme tolobe la vie papi keme tolobe la vie. Yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te. Washington leur pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mobroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te
Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yote, Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yote, mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniche Bank. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniche Bank. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boza décidé boko sepela. Chers amis, bienvenue chez vous. Oezanda Kunabino, Tolobe la vie officielle. Merci na babonné na biso nyoso, sonos abonnés na bisoté. En tout cas, Erangoy, abonne-toi rapidement. Tolobe vitoyi. Merci na réalisation ya David Angali. Merci na yo. Léon Azo yamba encore maître Choura Mboma l'imbattable.
nazo yamba tchoka mboma makamba koloba eza ebele. Washington, grand pays d'Amérique, merci na yo, sala ko Washington. Émile Bamba de Zurich, Picho Pacho Sota Likonko na Norvège, naza komona lisusu Jerimbo na Canada, naza komona lisusu Didier Yiyi, naza komona lisusu IP de Gokao de London, wana babna staff bateau yangai, Yato Lobe la vie. Merci, la porte est grandement ouverte pour Nabilonio Soso a besoin na biso. Benga biso ya ko leka boye to yamba on to yambi churambo manembatable to mekana ko sola pour makambo ya koloba eza ebele donc restez connectés pour émission Bandi décollage Big Antumbu na pesi mbote be na kanisi Big Antumbu. Bonjour. Bonjour Papi Gene. Batino bandako balobi enfin milingeso bimana tenaye bolukinga mingi na sali toujours na ebisaki bino nous on fait les récoltes des informations, les tri des informations. Donc né na zolo bandako na biki bozo sepela merci mingi d'abord na yo na remercier toujours bana nangai merci mingi na bana nangai Carmelia mes jumelles que j'aime tant bana nangai nzamba pesa ngai trop belle et très intelligente c'est Carmelia il y a Chrissy Mboma 10 Miss Univers très intelligente, c'est mon footballeur. Il y a Melvin Boma, bois noir, haineux de la famille, très intelligent, c'est mon judokat. Donc judokat, on a bête à Bamuro, te le gâte dire moi aussi. Et puis Denicia, celle-là, c'est la plus belle. C'est la plus belle et puis blessing. Merci Migena, Tsunami Tikok. Oui, Tsunami Tikok. Si. Yanani. Kounoso Baolamba en tout cas. Microbe là, pas de batterie. Laetitia Ramazani na Nifa Ramazani. Ah, au côté. Donc Laetitia Ramazani na Nifa Ramazani basali tsunami tikok na Bruxelles, benga bango na anniversaire, na mariage, au bengi bango partout donc ce que peut biloko tikali batikeli bino. Donc c'est vrai c'est intérêt tikela ba tubilo oboli ya bango wana. Neti Mireille Gen pe na Canada, Mireille Gen na Canada pas ça là. Voilà. Azana service traiteur mongoso poye aibe ko lamba banda bo mwana. Ah kitoko Mireille Gen. Ah pesa mbote na Canada Mireille Gen na tindele mbote sala musala malamu. Yaya ben sala na poto. Ah bon? Oh, c'est vrai. Moi ça Jérim Boma. Ah, moi ça Jérim Boma. À toi moi ça malamu hein. Il n'a pas su il y a son cadeau du ciel, Jérim Boma to bandela. Il faut to bandela ko pesa sumbonga libala pour moi sur la faculté c'est belé. Ça bilo ko c'est belé Jérim Boma. Moi c'est cadeau du ciel. Merci mingi na tsunami tikok na zakolo ba Alexia Ramazani na Nifa Ramazani na Bruxelles. Benga komo na bango. Mama bag, mama na travel, mama na alegria, mama na blessing. Leader ya sumbiri tekiri de faire ese kota ki kota kuna somba makambe indi zambe koti léopard. Ndeko nanga ya MPC, ndeko Patrick 06 52 51 42 44 ndeko Patrick anti kintie kwa anti PC. Benga ye ndeko na okosepela. Awatoza Docteur Jafar Lukombo. Kolo Awatoza le précurseur na cerveau bodot na mwasi na kitoko ya pembe soko lingo soma ba vrai produit oyo zo bimisa produit zo bimisa makwanza te mapalata te ke na awatoza ya cerveau bodot kitoko. Ah merci mingi na bango Jimmy Chimanga Muturangai Porte de la Chapelle Mbote Bena WS ya Ulisionga WS ya mama Lydia Bangala donc tout ça wana bena Docteur Jafar Okangi Mboka. Ah merci mingi na Muturanga Lino Subonzembo na Allemagne merci mingi na Pinocé Mwanzama Sanangai Mobala Françoise merci mingi na papa Kajo ya mama Christine en tout cas bande grosso balanda ngai émission na bino yango ngai tango na yaka na télévision awa papi nazo yate pona koyesa batu ke nzamba za tete nazolo bana batu te ke Yesu existaka tete nazolo bana batu te ke Yesu ba evra croisa lokuta non nazo confirmer nazo affirmer suprématie ya Yesu Christ mais problème tozana ngo ba pasteur ya moyibi ba église ya lokuta o ebembi si ba congolais ça fait 40 ans yango ne nazo telema ezate ke nazo telema pasteur mongo songolo na kina bango wapi batu bazo lia ba mbongo ba ndenge ba lingeli ba osala makamde ba qu'est-ce que moi j'ai à voir avec des pasteurs des faux pasteurs des charlatans, des marionnettes, des chefs coutumiers. Moi, je n'ai pas besoin de... N'a besoin de... Même moko, même mi balé, bima na kata badima parce que Bible lobi dans l'état dernier nzamba kovanda suna bâtiment te bakoye biso te gazawa azana ngomba azana kata ndako akozana kati ya mitema na biso bakokoma biso marque de vainqueur siko yong toza déjà na marque de vainqueur oza déjà na Yesu na mutema ozo ke na bâtiment ça anoni tanga déjà écriture na Bible lobi na biso que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche méditez-le jour et nuit afin que soko méditer ka Bible babe ko méditer en église te pasteur ala kisayote big prophète te balobi médite toi-même médite et tu auras le succès et la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Josué chapitre 1. Si vous avez sangai mutu aso iba de makamane et puis bakena ngo plus loin. Balobi muto yo azana kati na Yesu azalo kola nzeto lo na ibale.
Et l'angambula, c'est un écaukakate. Mais yo que le kaukakoluka, mari de nuit, femme de nuit, pourquoi? Tu as déjà Jésus en toi. Batunazo bunde la bangwana, il faut molongo na l'église. Et puis, ba pasteur, otoko zwana poto. Oyo toko kanga na poto bauta kisasa wana. Bakutika na mutakala. Omonika tozokene, omonika ne batiki mona mwasho mutakala kisasa. Tous les pasteurs ba osibira ngwa. Oyo nyuso twazaka eleva dignité. Ba meka na poto. Quelle humiliation. Biso to humilier bango ya kosakana te ba miyibi ba charlatans, des voleurs, des bandits. Voilà. Des trafiquants spirituels, bandits mais armés avec la Bible. Bon, Tobanda, ouais. Ça nous calme. Non, déjà, on va nous faire calme. Nega la mole le gnou pesinga de calme. Calme-toi. Ah. Yango lati sur on est tenu et bandit boy c'est que makame bandit mabe. Là on a pris notre tournure, on a pris notre vitesse, to suis sur Sigamusudo virage comme à 190 degrés. Awad nanzela muto so okuta na ye bataillon front populaire na mono yambaki ndeko nanga zoro bilela bataillon front populaire batie déjà batterie en marche donc omoni ka ndebo sembalela ki kacho bo sembalela ki na zande ko na bino na kokufa ba kacho wana bakozwa ngo ya aw baka sanga moka ba kachi te boko yuka ba kachi na nzela basela nani fait partie sa chaki temba ça que 12 personnes te matu Samuel camarade na suki wapi a reporter de akomoni la nzambe tindela nga batu mwana nzambe batindela ke batu soko za na nzambe kutatinda ka batu te yo ke do sala ka musala ils vont venir. Imbattable, toujours bête à ma solo, tout banda d'abord ma mamboka, na yo parce qu'il faut décortiquer pour information. Ma camboisa donc zapete vanda pena calme. Quatrième play bandit enaye. Quatrième ezali. Bana ya Bosra, bana ya mami baba obalinga bana ya o nyoso wazana église ya Panthère. Quatrième flow nazo ya nango quatrième pleu. Na lobaki na kobeta 10, na beti déjà 3, quatrième yango après na koya 5 6, 10e ba laisser partir les peba ba bimi ba kongo ressemble nzambe la ndenge mususu. Tukei. Bon, makambo eleki na Nairobi. Ouais, na Nairobi. Tomoni Joseph Kabila a rassemblé Batu. Yo moni makambo ndenge. Na moni yango eza mabe en tant que Congolais c'est la première fois telanga na face. Balobaka baluba oyo baza batu moko baza prêt à ko détruire nyoso pour atika na pouvoir. Bandiko na biso baluba oyo 80% ben conscient, 20% baza bien. Mais lelo yo en tant que patriote, en tant que Congolais, likambo esalami na Nairobi, naza nango d'accord te? Na koza nango d'accord pourquoi? Pourquoi funa za na d'accord na likamba boy? C'est faux. Pour la nuit. Parce que tu as une solution et pas ya Kabila te tu as papa oyo aza fatigué nenga za na suba kata plus de 17 fois franc diongo na mukolo moko mais solution tika na makambo ngai solution ni ya koza nango papa bango nyo suba za ce sont des faiblards des bilocos politiques des monopoles et puis tous ce sont des condamnés. Si quoi bako la solution de papa toza ba congolais to ko boya Félix na forme yoso to lingi to linga Félix te il faut kende to ko benga na yende ba bata Madagascar ba bengani président na bango to ko benga na yende ba peuple népalais ba bengani ba Félix peuple muta ko sala mais bato bana solution après ça biso te oh baza na solution te solution uta solution e ko uta na peuple moko toza na besoin ba biloko nyoso le couteau te qu'est-ce qu'il fait là-bas muto le là e ko zonga le bien comme chauffeur yo nanga total muto soka atika ba madunda la zana bomoy soka atika ka Thérèse Kapangala zana bomoy atika ka ndeko na biso nani Rosimu Kenda za sportif anga bawana est-ce que deux comme dans la situation oh yé nandanga bango ba mona que Félix a zuité banani ba sala que Félix a comme na pouvoir c'est pas bango les rona Félix azaki en chez nous mais balobi bango mona mba créer qui monstre bango bazo ya lisusu papi gene oza journaliste a munene ba to alandaka yo faut pour le bloc abo non mais eza ba propos bango ba propos buzo ba biso donc bango ba tundi sort na bisoté batali devenir na bisoté batali avenir na biso ba na biso na makamno so lobité batali bango ba monique ba pesa Félix après le ba yesu ko lobaté après 18 ans ya KO après 10 ans ngoto ke na fendi ba ko mona ke photo solution déjà 18 ans plus 10 ans ça fait combien 28 ans et ça moi na koli na poto à l'université à ça la rapaz na foyer ba jeune travailler ko lo ba blo ko belate au même la rotile malaki parce que non non ko lo bon côté zela pardon oui nanga lo ba ki bisumo nanga waza nani bisumo pe atoye poto longola azana d'abord c'est malfaiteur nanga komi kuna na présence ni ndengeni obosani ke bato bachai wana nani Denilesi dalo ba uta ko zoena na lemba azalaki ni mutu boko normal na 5 heures basalelier papier comme représentant légal ndenga ko comme présence ni est-ce que ça modèle nanga batuna ya va pesa résultat osasi Félix azui abi oui azui siko de quel moment changer et puis ya bandaki litsi na yezaki makambo ya ba mine ezaki makambo ko sima minduki te ezaki ba botola ke ba mine de quel moment il s'est transformé na ba mine papa fuba ba congolais to nanga na moamba pour la première fois ça d'accord na bandiko na so bazala kisasa
bana Moamba, bana Lukunga, bana ya plateau. Il faut pas kanga bateau. Et puis c'est qui il faut pas kangaye. J'ai dit ça à la télé. Il faut pas kangaye. Ça c'est haute trahison. On n'est pas pesé positionné. Mais non, akende libela kuna. Soki qui ça ça nezala. Na zolo balikambo. J'interpelle Mutulanga Israël Mutombo. Muluba Mwindu. Tous les bandes de bazana Congo wana. Soki botiki c'est qui kuna nyati qui ça ça wana. C'est que Congo ça sous Congo. Ça c'est haute trahison. Et ça ko sakana ba congolais. Comment vous pouvez se liguer comme ça la bande de mafieux pour beaucoup ça dozo bon ça moka meza pour na ba intérêt na bino tout ça la boue ba vandi si ba ngonyo surtout wana ceux qui le ba tie ba ko ba poste kasi ba yeso lo makambo yo za sir ba to so apesi ba poste ba ministre ba ko ba poste ministériel ba ko yeso ko vanda makambo siko ba sangani pona ni et le côté bidon donc créé o ba baka ton vide et ça le ko na kati. Moi je crois que ba sangani parce que ça ne va pas ya nini ba ko ba créer ça ne va pas. Donc, il y a ici ndakumboto boye sur le combat pompier. Non. Tous on a besoin. Il faut pas kangasser qui kuni wana. Ngala lobi. Biso taba kanga na prison. Déjà ça c'est la haute trahison. Papa, kolongwa kisasa, koko kuta na bato baza condamné, ba rebelle ozo bo bandeko na Goma na Bukavu. Papa, mais ça yeso saka na papi to so langa to na plateau na kisasa na poto. Tela bandeko baza na Goma lelo ko bazo sibir. Tela ndenge bazo nyokama. Mais on peut pas accepter des kermesses de Bilokos. Nazotuna Léon Amolina qui n'a pas vu Kapinga, je l'aime beaucoup, Mbote Place à Zolandangai, Pierre Louara. Ceux qui bandent quoi, Balou, avec Kolo Moussou, n'est pas télévision comme une dégaine. Au moins, le roi Balou, Manchamoumeno, et qui bien, Manchamoumeno, Bruno Osaboyanga, ou qui va se le voir, ceux qui battent le balai avec Kolo Moussou. Imagine-toi, Moutoua Kenda qui place sur la balongo, il n'a pas vu Kapinga, Balongo Moutulanga, Pierre Louara, Batia Tayo, ou bien Bachaki Moutouma qui sasa. Papa lelo bazo finga mamla parce que bato ba okende kuna yozo mona onde bango nyoso tout faut kanga bango baza il faut mettre bango hors d'état de nuit. Il faut qu'on commencer, on va commencer par ça qui kuni. Il faut pas kangaye il faut tirer na prison yeba haute trahison ezanini. Il peut pas se liguer avec des rebelles. Ça c'est Kokobo Mambo na biso solution ni bato ba kopesa. Franck Diongo nenga sabo solution na kopesa. Asala neti nini Franck Diongo. Lelo Franck Diongo asanga ina kabila. Muto asanza makile za yete pona muto. Na mo ina fait na professeur Théophile Mbemba. Muto mayele na mo ni fia koti makamonga mais qu'est-ce qui se passe on a fait dans quartier. Oh, na bangi na bi na lobby na yoke bateau baza na solution mon côté congolais te mato benga na bateau nyonso d'ailleurs ça sans effet sans impact bateau basangani ko ba si ba sila déjà baza déjà maladie ba diabète ba cardiaque ce sont déjà des mauvais vies baza na nzela bazoya bazoya vers Kinshasa pas que le sani pour bazo pouvoir au moni makama na solo ba biso wa to réfléchir na ba na ndako Jean-Pierre Bemba Kabila le père Congolais de père de souche, Kabila le père, je salue sa mémoire, je rends hommage. Président de la République, Abengi Jean-Pierre Bemba na rébellion. Longo na rébellion, yako solananga i Congolais. Jean-Pierre Bemba boy. Papa ya Jean-Pierre Bemba, lobi na Jean-Pierre Bemba. Soko za mwana nga Jean Bemba akufa pe ya sonam. Bima na rébellion yako songa be soki te na ola kelo mabe. Jean-Pierre Bemba boya. Mais de quel moment Jean-Pierre Bemba boy ko sangana na Kabila le père qui est congolais de père de souche, Mandimi Kosangana, oh, Yazo Benga Rwandais, a Bengi est présent à 1+4. Vous trouvez ça normal? Mais c'est le même schéma. Mais, je suis prêt à faire le dialogue à l'interne. Nasa d'accord na dialogue wana. Mais dialogue wana pour na bangote, il faut tous les combattants. Bakota dialogue oy. Combattants nyonso fa kota na dialogue. Et ça bangote, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que combattre na dialogue wana. Ngai phrase na dialogue wana. Odombo phrase na dialogue wana. Zoro bilele phrase na dialogue wana. Bokechu eso na Londres kuna masananga baina. Baina pas cause na batumsu bazamo keba. Donc il y a beaucoup de combattants fa kota na makambo, bataillon front populaire faut bazala parce que c'est eux qui combattent, bato ba combattre ezini. Bazo ko ba intérêt na bango ba ko na bambongo. Dialogue fait ça la malintérêt, faut reconnaître. Na lobby Obi que Félix Tshisekedi koto que ne pas son epai. Garçon de Moutou les amalamute. Na moni mukolo ata wazo sala réunion à Bruxelles. Affaibli. Comment toi un président de la République olobaka na partisan na yo, tribuna yo, un président sectaire tribal, osolaka na bandeko na baluba, osoboya ko ka peuple mususu. Alobaki le côté. Alobi kaka o soki na sengaki na lobaki ke na ligi makamate ezate pour na l'acheter mais c'est la l'acheter. Mais pourquoi tu as l'armée? Pourquoi tu es garant de la nation? C'est pour protéger l'intégrité territoriale, protéger les peuples congolais. Mais tant qu'on s'agénue devant Moutouana, mais c'est ça la faiblesse. Que faire l'armée alors? Ceux qui armés, ce qui est armé, oza président, oza garant pour l'armée, fait ça là. Ozo qu'on sécurité ma congolais, ozo que nous sommes moi on va nous parler nyosu, on nous sakana bat. Et puis pas adresser ma camarade, on va adresser la mission ma verticité. Bana qui ça.
il a menti sur toutes les lignes. Azé escroc garçon. D'ailleurs, la banane a beaucoup de diplôme, il a Lukuta, a salaté na poto, il a falsifié le loco belé, il y a un moment où il a dit t'as la pas que nous sommes la macambo, à Québec, à Kabandego, à Balouba, à Bruxelles, au Bazolo, à Béton. Mais t'as vu longueur session de Balouba, vous t'es quoi le mousseau à la guitare? Pour Mouteko, le monsieur a réfléchi, tout le monde dit que non, tu vas mal. On a la capacité à recevoir la rebelle, on a la capacité à recevoir la patriote congolais. Est-ce que ceux qui Félix a sali appel, tout le monde va surtout, parce que Congo c'est la félicité, Congo c'est la Congolais surtout. Ce qu'on a maillé, il y a ça l'appel la diaspora vrai. Aïe, retourne non, mais papa, ma caméra, les caméras, vous avez la connaissance à dossier. T'as les abonnés, diaspora vrai, bandou boyoté, bandou partisan oté, mais il y a des cloches moussous. Mais ce qui est déjà des peuples à d'autres Makalamingi ta. Oh et ça même Madagascar et ça même dans Népal. Kalamingi te ça Madagascar. Donc papa tous les cabas ba sentir. Ba ko kumi ça va bakenda na Nairobi. Nairobi e botela biso cash yango e botela biso ba caméra yango te. Oh il y a biso mbonga 100 jours. Oh il y a biso ba nini ba nini ram. Oh il y a biso mbonga 100 ya nini ya ba gratuité d'enseignement. Ko lo ablo kana na télévision papi gena obige. Na ko mono compliqué hein. Toleka. Melamai. Oui, le papa. Vous savez quand d'abord Melamai. Voilà. Alors, insécurité na Kinshasa, eza ko s'aggrave toujours. Moi, moi si moi boye, to monika la lobby, pas moi si moi abini, je crois que au monde aye. Abini boye ono, ndengeza boye, bakangi na munduki, son ndengeni mais plus grave c'est que ba déshabiller moi si yo. Et puis dans la vidéo moi azo ba non ba attaquer même ça dit ba doit attaquer même ba attaquer même Misapi. Mais éviter ka moi si yo pona yo. Nazolo bana ba congolais sozo landanga eza lukuta bandeko basi c'est faux et archi faux. Nazolo bana bino bandeko ba congolais toza na premier balai. Congolais qui a Kisasa alingaka toujours ko désinformer peuple congolais za na Kisasa. Lokola bazaka na maité, lokola bazaka na courante, bazaka le lokote ba komisa bango lokola bazoba, bazo faire gommer bango nyonso tout. Moi si oyo pona juger makambo atanke ba balanda na ndako depuis que intellectuel bazolanda ngai ba licencié ba batanga ba lufanyu ba professeur même ba politicien. Tout ça analyse ensemble. Il y a maïele. Parce que Mouto a na bino na talaka ba enquête impossible na poto. Biso na talaka ba enquête impossible, mission impossible. Et ça gani monsieur ça gana 100% ce qui ba sala wana. Mais tout le monde gani makambo ele kakati. Ba ko sa biso devant na France, na Belgique, na Londres, na Allemagne te. To yebi ko nene ba sala ba fond miracle. Ba sirika lokuta, o tout ba la lokuta. Bongo ne autre ko ya ko ndimango. Première chose. Mona mwasi oyo auti Londres, auti Allemagne. Mama ya bana 5 ou 4. Akiti na Kisasa atake mwana mwasi il faut que yeba état psychologique na yeza ndenge nini et loko ali boso so muta sali mabeba yeba ka première chose ya ko sala lizo lako ya ko sotozo ya malembe première chose faut ba état psychologique na ye même awa to mona na France mona ba déséquilibré bazali ba lataka pe bien azape mwasi kitoko pembe makamunyo surtout mais aza déséquilibré parce que bino bolanda la fiche médicale a été déprimé dépressif même. Siko akiti na Kisasa mona mwaso akela Kisasa afutela na victoire na flat na ye na 9h pardon na 9h mutake no sala akendo kota na banque na 9h yeba takisa bala mukaleni 4h pe na victoire aboni boyeko busaka na batu tondegeni 9h na victoire batu bala muki déjà 4h 5h 6h 7h 8h et bela batu bazaka na victoire wana yoke no sala kuna victoire est-ce que bo imaginer na ba congolais boza partout na yebi ke ekobeta bino na mutu parce que nazolinga na fungula bino longola bino place bokei ba kosi bino ba désorienter bino mona mwasi oyo face à dépressif aza na problème mental lelo na tongo na so na TikTok na ba balanda na TikTok chaque 5h bato so zolanda na mukili chaque 5h na zaka na TikTok na bolanda na 5h na suis algérien moko alors mais j'ai vu cette image vous êtes des fous après c'est exemple biso pe salama boy mais vous n'avez pas droit parce que ninga azana bo présumé innocente pour nous ba juger yete aké pas juger bon mais bozo juger na bo juger en faveur à quoi parce que awa na pote za kaso mutasa ni ngona ba yaka d'abord na psychologue il faut batala soki mutango za équilibré so ba solo ina ba tali ba benga ngo pronostic vital bo comprendre tout ça na problème na mutaza malade de fois que le China centre psychiatrique moko boye ba pesier qui salali une semaine ta retourner voilà ce que tu as fait désolé je ne sais pas c'est comme ça qu'on traite les femmes wana no mutunyoso wana premier volet deuxième volet ayena kati na munduki ya Kopal
Oh, aïe, braquer banque. Munduki, au fait, à côté de la wana munduki à Kopal. Tozo le batek à Kotaki, t'es à Kotaki. Il faut qu'on la nanière soana. À Kotaki, na munduki à Kopal. Mais c'est vrai. Aïe, qu'on soit peu bon au Congo. De quel droit caméra qu'on soit, de quel droit, monani, Willy Bakonga qu'on soit, de quel droit, nani, moi, on a subi son bon aram, on a qu'on soit, bambo, on te so bon, y'a soit pour l'année. Alors, nous connaissons qu'on soit bon, on a bon, et ça, normal, à côté de la bambo, c'est bon. C'est normal. Normalement. Mais en attendant, je vais te dire que les habités. Munduka Kopal, à côté de la carte. Batu Bazaraka Bakimi, Bakotite, à côté. Là, le nia c'est Zawana. Babandi Bakotite, Babraker Bakotite, c'est un acte isolé. Moi, si mon acte isolé, on a un poto. Asa Braker, à côté yé mokona munduki batutu ya Kopal batutu ba limité sur ya solo ya Kopal qui est normal ba panzali ba côté na badi na bangwala ba komo ganga au secours braquage badi ba braquer bank ndo moni policier moka ndoki boye il faut kanga mutu azoya ko ramper le kwa mutu osala théâtre na venga derrière na mutu nga po Firenze na le regretté Jani mais non. Est-ce que théâtre yo tasi bena braquer ba ko sala bloc na ba osala donc moi na mo sa tanga côté ba kimi azaye moko parce que belete azaye moko tala armement ebimi wana ngana zako sela baona bunagana ah non azana ba iye moko boye bokangiye c'est bien acte ça malamu tia kolongwa déjà ndako na ye nazo condamner kolongwa déjà ndako na ye kokota na banque et sa propriété et ça bien te na mwana poto mais sikoyo asa côté abimi bokangiye mais papa quel est le traitement basali mwana mwasi wana non, on ne peut pas. Et puis, on a passé dans la zone partout, dans la mokili. Il faut trouver ça normal. Baso violé, insécurité, zali. Yo, moi, moi, dans la télévision, on se fait la bâtisse, et puis, baso doit tailler. J'ai des images abstruses. Bacha, l'image à remonter. Le Facebook, il est gratté. On se montre à moi, soda, moi, zoloba, ah, nous autres, qui toquent, non, on a lingala. Moi si ya batu asa présumé innocent bo fungole makolo bo komotela nzoto na masi un soldat zo lukani et puis comme tchali boko moi si na yote oui mais déjà ça non est-ce que moko ngeza na droit de l'homme ezalaka mboko wana na droit de l'homme ezalaka komona ba image ya ndeng oui mais que ça ceux qui dans la mboka musu ça peut tourner mal et comme déjà dra bokangi muta sali et lingolo bateke so bokangi muta sali fraction faut utiliser boy maman zo na ngana ndako pourquoi ba permettre côté la ba image te benga na privé na routine de la mais c'est abstrait petit nanga iglo la kengo na pesi mbote na kisa ba image moko soda azotia liboko na nzoto na mwasi azola fungola totala mabele no kitoko azosi mabele mususu sa suite boti na ye azokotsa kotsa na nzoto ya mwasi est-ce que c'est comme ça on traite les gens non je n'ai jamais vu ça basio nyosu boza na Congo tozana et pinga na okamwa te soki biloko boye basi ba osepela nango parce que basi ba congolais ce sont des pervers narcissiques tous na lobi nango bango nyoso baza ndenge moko évidemment règle 1% cause la bien cause ngate bon moka mobimba mutakala ya mona moi si peu importe les problèmes bino ozomo nango normal comment on peut traiter une femme comme ça dénigrer comme ça bazo tia maboko na moi bazo doit to côté maboko partout bazo panza nzoto na ngwa basi na eti so bazo linga babotisa ye to bazo on l'a violé ça c'est du viol parce que viol va donc ça faut pénétration ça là non du fait que je dois conditionner tu l'as violé c'est pas normal zo doit moi c'est abattre mais sikoyo likanisi o ya ko fongola ye nzoto bongo ko laksa mo takala na ye est-ce que vraiment basoda wana nyoso wana ba kosala scénario wana bakotinda bangote bacha bangata na première ligne na bunagana soki na watu bona et loko yozo kamwana na Goma mais papa ba congolais ko yango na zolo ba 9 sur 10 ya ba femmes congolaises ce sont des pervers narcissiques to yozo kamango moi c'est président nani Gisèle Mpela to mona mutakala na été to mona mabele na TVT Mboko il a qui ça déjà première dame soi-disant président de la République a représenté bino moi si na ye babimi sa ye na moi mabele libanda boy zo mona mabele moi si président bozo kama nzoto moi si bacha libanda ceux qui va respecter moi si a présenté mabele to mona na télévision bongo moi ça bonne ba kobanga ye si Congo est combi boy alors demain ça sera comment mais siko ba maman ba hôtel maté pour likambo ba marcher pour bazo sepela bazo baza muyibi à cause la muyibi nazo loba teke nazo encourager ye akende ko yiba non nazo encourager akende ko braquer ko sala acte isolé té mais eloko nazo encourager té traitement affligé à cette dame ce n'est pas normal kotika ye mutakala maman ya bana 4 Kopanza soda mutazo sala makamane ngona jisité soda to panza makolo mais nous avons des filles papa pourquoi ni to chelo to chango kaka te inda kama la moko te ko chate tera chatanda mbwa
boye bota boye balsa vite fait tata zongsa non nandeni boye te zongsa na boye tala niveau boye bazomona boye bamona te balsa muke boye balsa côté nanga boye bomba zela na bandela tika zela na bandela ok zela tika ndenge non parce que non mais YouTube te non chaka boye tala na mama zo na ndanga ndako tala est-ce que boye ça normal boye c'est normal afongola nini kata c'est bon donc soda mais comment les Congolais et même le président de la République même tous les Congolais peuvent voir les choses comme ça c'est anormal anormal na mboka oza mboka ya normal comment bakosala mwana mwasi boye aza pe congolais aza na sol na ye on peut le faire en Allemagne on peut bakosala na Londres bakosala na mboka so on peut accepter mais non na sol congolais mais non ça fait très mal mais non obi ke siko ya boye bango baza bande ko ba cité mais papa ils ont dit ko ba cité l'immoralité est au sommet de l'état est bongo première citoyen ya mboka asala kisa bino ko ngana respectaka moi cité moi c'est pas na yazaka nyunyi azana yeki bitu chanana ya mutakala bena autorisé na Congo mutakala ka ba pesa na le règlement d'ordre ya ba militaire même ya police ba yebisa bango so kangi moi si faut tika mutakalo tshema maboko mais voilà les pays comme ça tout le baté bazo ko sa batalobi non akotaki bako c'est histoire montée. On est pas monter histoire pour ba longola likambo oyo Anthony abeti masasi na boîte de nuit ba longola makambo oyo le kana Nairobi c'est pour cela va augmenter le coût c'est faux muta braki yemo na nini alobi na zanga moko muta yo beti nga masasi bio munduka ko parler obeto masasi ndengeni la contradiction même la zone image que soldat tout yo beti nga masasi nga munduka ko parler obeto masasi ndengeni c'est déjà fake news congolais longo na makambo bo silika nango surtout ba mama na mona ki ndeko na biso politique muta tomboka ki na moni ba mama moko za kozala na muta mama na tota mona kabila boya moi si boy mama ko mona za nani journaliste mona Sylvie Bongo na moni ba presque ba journaliste belé ba tatiana osango ba silika mona et ça normalité normalement nzoto maman vraiment na moi bozo sala mutu boy bozo bazoke na butu ça pouvait être comment na moi bozo sala e boy bon Jacques Ndala soka lo bo wangani mais ça c'est de faire Jacques Ndala à des proches qui va pona yo bato on est tout monde ko zani okomona etumbo ezala te eleki nazopesa exemple ke papa président ye mo asala ngobongo etumbo yo zana bango soki tozalaki na pays normal il faut babenga bato wana nyonso tu batie bango coup d'ordre militaire ebengi bango la police na bango inspection na bango général ebengi bango pourquoi bosali boye bosi bokangi ye sans défense sans force et puis une femme azape affaibli bosi bo filmi si elisu bokitise na se bo cheyendi mais eloko ni de pousso bando panze suma ko bo chaka maboko na kati bo bolo bakane nzoto neza kitoko est-ce que azamo si na bino papa ta il y a des choses okobeta même liboko na messe obi na ko sala même kasa na beti ko filmer sur panzani mais non c'est pas comme ça on va voir les choses non mais ça fait très mal mais bon mboka on benezo kende bien te na ndenga bien pena mboka pena bo non Félix il doit partir Félix il doit partir Félix il doit partir ça on peut pas accepter ça bon tous les cannabis ouais ça fait mal hein yo zo ça fait mais ba poza na bana au moins qu'un jour ça peut arriver comme ça si comme azo benga biso avec ça to que no sala nini na lobby que peu importe le motif moi c'est sali mais azo mériter traitement oyoté ça c'est pas traitement inhumain pas digne. Et puis basi bazana poto mais bino basi bazana poto azo sekisanga na TikTok yekuta zu munduka kopala ke brake na kisasa mais yo zo nyoko la biso na TikTok poza la même morale mutu esabiete il faut mera bakisi na mutu azo finga mutu na TikTok to mi boza même société mais ya ndimi baza bata société moko bata communauté moko bata société moko batu moko mais ba département différent. En tout cas, l'État pénal, ceux qui l'État ngopé bon, l'État l'État l'histoire c'est ça ça autour de l'État. Alors, exceptionnel, Robier je appelle mon Angola ba benga ki bon, to continue comme pasteur. Ma maman, ba papa bo fa na ndako bien, ba ndeko nga ba sa na ndako bo fa na ndako bien. Ba frère na nga ba sa surtout na reine. Na reine place boza na reine, na pesi mutunangai Sami Mokili mbote be na reine kuna place azolo nanga sema ngona mboka na ye Sami Chama wana masana ngaya bandaki sasa za kuna Sami Chama papa mapasa Sami Chama mbote be na yo place ozali masana nga maître John Bakemi azape kuna code 16 et bébé bonga
asa kuna garçon na nini ya Samson Samagura. Mais je n'arrive pas à comprendre bande ko na tangi kombo bozo tika bandi oyo na basi na bino pourquoi Didier Tabasenga bazala kuna Jonas Manzambi monana kombo na tato tala est-ce que pasteur akoza la boy tala bozo shishenga na biloko mato ina est-ce que pasteur akoza la boy pasteur akopa ko lambi Carola tebele boy pasteur ya boy akoza la ndengeni akobanga mwasi na yo ndengeni pasteur ndengo immoral asani pasteur oyo comme on a Jonas Manzambi onana azana reine donc ceux qui do bateau tout basambela kana bazakana reine ceux qui passer dans autre chamino toi ceux qui pasteur à sa consita moi sinayo abima na ye donc ça sambela kuna so comment sur ça sambela kuna peu importe quel moment asa bima na eko douter te pas oyebi sayote je l'ai vécu avec Chatumba les charismatiques les pasteurs people ayebi sa bisono ya lobi chura ata na kufi malga kufi ceux qui pasteur aina ndako na yo na absence na yo beta ya eko luka moi sur makao je l'ai fait au bout c'est les paroles wana si on a Tchadreba qui me parlait. Un pasteur pas comme les autres. Alors, si on a un pasteur, il y a un zate. A comment ben moi si na yo apartheid na yo, ba commencer à venir à la vidéoconférence. A comment nous kabando beta ya comment nous moi sur makamu tata oyo Jonas oyo Manzambi onana oyo na reine. Papa na reine na ebisio azochaka bango ba l'huile azochaka bango ko sala bango ba kidam ka bango mibale ba l'huile na nzoto donc ko sala bango ba prière mutakala finalement mais oui siko basho na basha mabala yango na lo ba bande ko na bozo finga ngapamba mais nazo na ofunga bino misu parce que boko za na bana musuna ndaku yelongi atata oyo okoyeba ndenge nini akoma bi église mobimba donc so assemblée église mobimba donc ça dit so moi ça assemblée ka kuna très dangereux donc ndeko za beso na reine moi sinon le kaka na église na ye yeba ka sa bima na ye ata miloni na oloba soka azalaka kuna yebake basiba yango moni basamba pona pasteur nanga na kokufa tika pasteur nanga soka moni mwasa sa komikaka tika pasteur nanga pona pasteur nanga boy azali kama kango wa pasteur achake dia maboko achake dia misapi donc garçon oyo asakani na basi na reine ya kosakana kitozaki na moka utoza na Geneville za na prison kaka makambo donc Jonas onana reine a baby sirène kola basi abatazo banga tata kolala na basi abatu nengalingi au nom de Dieu au nom des fonctionnaires de monsieur Dieu azolala na basi abatu na reine nengo sakanate finalement la Bible déclare nul ne peut venir à moi si mon père ne la tue bino bokoko luka kokelo luka nzambe te nzambe ndako benga bino voilà lokola bozoke na église abatu oyo ne makambo yo en fait donc abana ka bandimine kito pona yango na saboke eza ba église te na yebi sabino ndengeni ce sont des ba commerce ça ba gablo ya ba bozoke na ba OK na centre commercial ya monsieur on a Jonas Manzambi on a yo yebi ki ba potre ba bota yo yebi ki ba potre ba ki na basi babala bana bango bakola mais pourquoi ba potre on a to yokato moi c'est à Pierre abimi benga pena moi c'est à Pierre moi c'est à Thomas moi c'est à Judas ba fasa bango parce que ba yebi ki ba conséquences ko sala ba yebaki ba conséquences yo kozala Jonas Manzambi onana bandi papa na so reine ndenge za bandi kolanga ya reine botelema bo kanga église tozo ya pe kuna tozo ya abito tozo ya bokomona sitting yo sa na reine église en fait basi baza ba victime la plupart parce que basi baza na vide moko banda jardin d'Eden donc moi si mutunyo soto ya loba nzambe so atelemi liboso et pas moi si amona ke loba za charismatique asola kana nzambe OK qui est faux akomona kutu mubali ne moko bayaka na zane lo côté azoka sa muto na zelo OK c'est faxer c'est mbani vide wana yango etikala omona kate moi so ka mutalo makama nzambe atika lito imbala moko or que c'est mauvaise semence mauvaise chose ya kotika basi ba mibali ya reine ebité balata ba pantalon mais basa ba mibali ya jupe pour que notika moi que ça l'église à muto Paul a dit Adam quoi Eva quoi parce qu'il a laissé son oreille il y a un serpent vous laissez vos femmes basi la bino bali na mbongo bo bali bango na ba passe bo boti na bango bana bo uti musika ba parcours bo sali bande ko ba uti ba Angola ba zakuna na reine belé Angola ba uti ba Turquie ba Grèce ba Chypre du Nord ba Brésil ba Afrique du Sud na pasi okomi na mwasi loko tia na boka mutandengo garçon pakoli ya mbibo acception za na nzoto boy bo akozana na mwasi na oni et nzambe nini muto akozala nango mais yango bata reine mibali bazate na reine wana il y a pas des hommes mais ndenge ni boko tika garçon ya sakana bino bono de Dieu ya lukuta mobali na lobi na mwasi na ngai do nazwa ku ninga vanda wana tika la zwa ku
siko muta boye nde azosambela bino nzambe azolakisa bino mpe monene na nzambe oka c'est un facteur. Mais papa bakongole toloba na bino na monoko nini nanu boleli te bokolela peuple ya ndenge bokolela bino bakongole bokolela 20 ans mando koma na poto 10 ans yango 5 ans okendaka na église opesaka ventilo mbongo azotela azokoma yo yebi fi na ye yo yebi passé ya moto omonaka moto asimproviser pasteur boyebi place azali te mana moko pasteur akefanda mpe na reine mboka moko asérie nakenda kuna déjà une fois kenda kuna ngape na bato kuna na ba petit na Igor balok sala kote kuna yepe kuna na bengi ya mais on comprendre te mboka wana esika na mona Samson Samagura wana tokoloba lokola baleki na ngai ya quartier. Mais azawana code 16 mobimbe fanda wana na reine base mais tato bozo tika epona bozo ngaka na ya wana po mumebo sala e musala mala moko musala e musala bozo mela pourquoi bandi andengo a corrompre binote bo beti mutabo bazu mouvement sentir arrière botiki bo accompagner que le bouc na son colonne l'état au le côté parce que église na les associations à cause de des églises maman imagine toi moi si mon cousin na reine et maman respectueux bato balela moi muta wengi ona nyango mbuko beta ki muta wengi yango mutu mo wengi na bosse donc ce qui donc Camille est là papa moi c'est donc Camille a récupéré donc bato baza ko lela ya ko machette ye lisilogi mais bon qui ndate église catholique bon ko église mususu d'ailleurs nazolo bana bino frère nanga message za ya bana ya reine nyonso o bazolo ndale imbattable chura mboma ndeko na bino esa bino vérité ça ce sont pas des églises muto aza mutako aza na charisme ko tuté tela mutaboy o le bena côté le mato ça un débat contradictoire il y a contradictoire il y a Bible na yele bena Tob Bible Jérusalem Darby Thompson apocryphe ata 9 na tcheli ya muto côté le manzam ce sont des bandits mon frère yango moni ya nzamba za malamu atie biso na nzela na bango pona ko éclairer bandeko pona ko sa bandeko que ça ce sont pas des hommes dédiés tala maman pasteur nenga se comporter la carte église yo leki na kitoko leki pe na mayele d'ailleurs batanga rapé mingi te maman wana mais tala nenga aussi amener l'église au nom de quoi bino mozo ka saboke no luka nzambe o ke bozo l'église na bango ya mwasi ndo yena mobile na bana bango bakenda ka vacances chaque temps bazo voyager bakomota mo mituka minene yo bando ya poto otambola kaka makolo oyebi borere nyoso to ya bisi to pesi bango moi tant que côté la reine Bazaki Diba mais on va voir ça d'abord on va frapper par la préfecture et puis to côté dans l'église wana mi yibi ba bandi maman passer la tinde dans une semaine on va frapper fort atuti ya dans le bio okoluka mudura kisi maman passer okoluka mudura kisi siko bunza na ba ensemble za senga bi maman wana za ba petit mona ba voice senga na lobia est-ce que yoza sir penda to tia lokola basi lokola ba rit basi lokola ba Esther basi lokola ba nani ba basi est-ce que ba kenda ko luka bonzambe na kisi grâce nde benda bango grâce nde ya bango esala yango lelo baso makama minene soki mutu azoke losala makama ndengo wana na kaisi faire geste fonge quelle grâce mobala maman Françoise ogire mandenge kotiwa papa bato nyonso to nzamba azalaka na bango basio baza femme de valeur bayaka na wana église wana te nzamba akutelaka na grâce na bango c'est nzambe nde akutelaka na grâce moto na nzamba sololi nazosola papa omoni Pierre azalaki na ye mutu alobaka mbiso mais ce n'est pas Pierre ndaluki Yesu ndake lukai à partir d'aujourd'hui okosasuma lobi mbisité ya kolo amili mwa bato c'est comme ça Dieu travaille avec des hommes mais yo moko to bunda na l'église famille na ngai bana na ngai o continue l'église lokola tata oyo o tioka liboko obuti mona za malformation obundi les sous banda 10 ans obiki makambo seki bana belé ba botami papa naza bana musu baza ba autiste omona kawana bano bazoke losana maboka batata oyo baza bana bazouta na basoloka mutu abakoza la chef kutimé na mboka na bango okoyeba te batindela ke bakisi na butu aza na kane aliaka nye na mwasi na yo moko mikolo oliaka nye master aliaka nye maman pasteur mutasimbaka nye maman pasteur aliaka nye chaque 12 heures chaque 0 heure siko monto mo alo balikamba tata mfuki bino lo beloko te bazolia nye makasi po église mata papa masimbika site fara mais na bina initiation nyonso bato azolanda baza initié ata na musique ata na domaine nyonso tout soko lingo koma initié faut soya na mwasi na yo soki mwasi na boy soit akufi soka sa yeba ki faut bomaye ou bien ba rendre ye paralysé ou bien ba bébisier au moins mwasi a pasteur mo koma liboma au moins sa pasteur mo za sous normalité a komi dépressif ba bébisier bo bike alingaka comprendre
bazo ça va travailler bongo omona muta baluka nguma boko yeba te kaka moi sine muta yebi ayebi que c'est comme vendredi na buta baluka nguma moi sine va yenye akufaka ayebi akufaka akokufa samedi à la moki dimanche pour l'église pour kokufa neza lokola nzinziti banzinzi ko suku ya kufine ngata olamuka brene mo meko moninga ba komo ya l'église ko mo muta solo nzoka c'était un magicien c'était un occultiste azupe moi c'est ndoki ba komo na bino ngena tuna de quel moment ba passer ba sakana na bino mama ya buna reine azolo banda de kwa reine o émission na bino boke bana tata oyo Jonas oyo bandi muyibi tela ndinga zolo la basi ya batu na reine kuna donc moi sinon so ça sambela ka église na atoza maître atoza nani ça bimana yi makudila bato bachaka na maître ko la mukuna ayamba wana mo mbete zalo ko pédiatre chaba maboko zo chaba si bazeme ya kosakate mais tozaki na moko akufa na bourgette pasteur moi akufa na bourgette atanga komona te famille ko landa ngai pasteur wana avec camarade maître John une fois j'étais là-bas à l'église papa bomboni pasteur tellement qui bogar ayi na bakarna ya bien na bourgette soka bandi clite bandaka 10h pasteur wana zaki ndengeni ba maman ba yaka kombola na tongo ba jeune fille alai na bango 5 bao ba yaka 12h pona kobongisa ba 9h pona kobongisa ba instrument alali bango bao nyoso ba yaka do tiba korise bazo ya moko ya savanda ki nevite soka zaki na ba fond azako melanini garçon na pasteur akufa briske bato pari bayebi donc Nzambo a éliminé parce que des crimes papa bovandi de 7h tibo koma 12h à l'alibasi une église plus de 8 papa basi pe ki toko ba mama mikolo na ba yaka na basio basi ba masa mabana na yibiti basio biso do na rabo ndengeni mama soko monika ka mwasi na reine azaka na ke pas pasteur na yeba ke pasteur akoma kolala ye azode consultation toke veiller on a vendredi ya samedi ake déjà pour ça les makam et maintenant on na suka oui le basuka za ni photo 6 3e 4e play nini 4e play mami ba mako bachela ngaya makambo esilité et aussi la ndenge nini vérité ça papa vérité ba basakana kana ngote papa chela nga photo ba meko na mwasi na yawa mama papa na obengeka papa nani Eli le sacrificateur papa Eli le sacrificateur chela nga fo bandilo ngola ye mutatela boya za mbi kutu batabiso to za boyete bon bandeko na bozola na ngana ndako 4e play na lobaki na lona ozana 10 play etika so na check 4e etikali combien makambo konsi la te vraiment imbattable konsi la te tanke ozo mais papa maman pasteur oya rena lobi na onini akoluka yo na kisa boma yo déjà maman ozo benge maman pasteur mazo tindelo waka bona ngala msi wala bilo mike wala bilo est-ce ko bangisa yo bilo mike ando 15 jours la fantasme sur la lumière ando 15 jours la lumière fléchira sur le ténèbres éviter bateau bazakati na biso celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Bible ne crains point, ne promène pas de regard d'inquiet. Je suis ton Dieu. Moi-même, je viendrai à ton secours. Je te fortifierai par ma droite triomphante. Papa, droite triomphante, en disant, merci, minga, babandio, baba solo, quand on est non. Teme makambo be yo ndeko na ngai mama oyo bandeko sozo na na check mokilinyo soit témoin soki nazolo makambo nazolo beza lokuta mama oyo zomona oyo akeko luka ndeko leki na biso moko azaka na TikTok ba pesa ye 10 000 pas à démentir makambo tozoloba ole avanda alobake nzamba frappé ngai na utanga komote aye place bakendaki na yebisa yeke bakoko tourner te biso toza informer ya tout do baza mayele te bazoka solo ko baza na église talanda no mama pasteur andimi ko bimisa 10 000 ba meko apesa influenceuse pour à démentir makambo qui est vrai est-ce que ça normal 10 000 wana mbonga mabonza nyoso bazwaka ya bato pesela nzambe mais ya ndimi apesa et puis asengi bango 10 000 leki na 10 000 eza mukie bato balia ba million senga bango 100 000 ou 200 000 pour pas comprendre que bato kende mabe senga 10 000 eza mukie 10 000 bolembari pour pesa 100 000 dollars ba pour démentir yango est-ce que bango ba ko démentir puissance eza na monoko mais c'est la bato ndeko na ngai bato nyoso baza na France ao bato baza na Belgique je vous mets en témoin moi na maman oya sakoti leki na biso Joël aza na poto na maman na bango na lobaki na bino ba refulaki bango premier tour ba koteli par Espagne baza na France c'est pas joli siko yebisanga makambo nazo kosa eza nini soki na bandeko olanda ngai boza na église wana même pa nani ndeko na biso Eli le sacrificateur les pauvres oyo benako kaka ndenge azana ndenge nzoto bilemba donc église moko ya sataniste dozo mona tata mo sataniste donc ozo tika lo makambo na ngai papi yo saka mwana ngaba so na tolo makambo ko sala ka chiche parti non mais tant que le satanisme ndiko mona ki bandeko tala yo non ndiko mona ki mona ngaba no zo sala ya mabe pona
mpona nini nalobaki likambo ke mama oyo aza na bana misato bato balobi te mais leo bana mibale bazawa donc oyo ya misato azalaki na kini Joël ye aza mama déjà mami mwana na Joël asabota bana mibale batiki bona kisasa na orphelinat oyo prouvons l'amour donc prouvons l'amour kuna ezali bana nyonso tu bazouta na mboka na bango mboka na bango banini oyo mboka na bango bangombe donc bana ya bandeko na bango baleki na ye bazogere orphelinat wana me mbongo ezouta na poto na compte prouvons l'amour oyo ya bakongole bazopesa na pasi ya kolamuka 5 heures na malili oyo kokende osala échafaudage kokende osala livraozobenga bango bazoba chaque fois na émission baza baignorant alors l'ignorant la Bible dit l'heure est venue parlez seulement mais brebis celles de moi entendront ma voix ils écouteront ma voix yango moto tcha voix oyo ba oyo yeba ko yoka ba kolongwa na pongi donc la minute na kata église ezalo ba sangisa mabata ba soso ba mpuku mais l'aigle azape wana tangu aigle ko ka so ya mama na ye ou ya papa na ye au mona ka ba no tcha papa ba comprendre que nous ba camarade té c'est ce qui se passe dans l'église oyo bakangi batu na bakisi bakunde loko munene na entrée ya bostra wana papa ba nzinzeza do église wana mutakenda na voix ya normale té tout bakanga bona kisi donc batu na bakenda ba bostra kama bakanga ba kisi papa baza normalité parce que muto aza normal na ba scandale bo falongo maman on azo bandela 4e pleu na roya 5e na 6e na baki na yo qui vont laisser partir dans ba quitter moi c'est batu avant calme vraiment moi c'est batu avant mais batu ya nzambe moi c'est ya mutu bien mais bato bazo maltraité bato bazo kotsa bango na ignorance la Bible dit Jésus-Christ a dit l'esprit de Dieu est sur moi pour l'éternel moi ouais pour libérer les captifs rendre libres les opprimés bato bakangami ba captifs ce sont des gens qui sont dans cette église papa maman yeti bokilo ye oyo ninga za boye ba lembule ako bokilo siko yeko vanda siko na ndako siko yebisa ngai ye moko leki na yeto zo voice na bandela susu ateka kama pa na super lemba mais moi si maman na bangwa ye mbona na mobali oya shege akomi déjà na poto ao dis-moi un peu est-ce que ça normal pour parler de sa vie privée mais voilà mais ça normal bon si maman na est-ce que c'est papa kasi maman na moi si ayeti siko ya sala wapi bon yo maman moi si ngoya poto ndafu na bengi c'est pour moi je travaille mais lui il travaille pas azala ko so papa tokei oyebi le ko fungoli botoke ndesusu nzambe oyebi toza na opération moko le kakawana likelemba 5000 bato nyonso baza na boss babili kelemba 5000 mama oyo nani c'est là tu vois maman Godé Trésor Mélanie Adrienne maman de Olonde mutasimba nzu do bango maman tolaka pasteur oyo le sacrificateur muto ya liaka biloko ya mwasi na yete maliaka biloko maman de lo mutalamba et c'est trouve ça normal bande sake nini garçon comme naïf boye azo mikolo ku ne mone bando funga mu kene église ngo na on doit partir akomo funga mama azo comprendre kaka te papa basale loko moko na benga ngo likelemba 5000 likelemba 5000 ngolo ba mama oyo azako sala ndenge nini soki église esili abengi dada na mimi po on va kontaka mbongo dada na mimi nzambe na bato bakufa me na leki wana trésor siko bazosala ndenge nini omona zwi soko azwi mbongo wana azwi 5000 apesi okeyeno na kisasa bapesi yo 500 bayebisaka keza lokuta natanga na bato bakenda na mbongo po baba mona plutôt que donc soki mbongo abonze koti ye loko azalaki na besoin mbongo ebeye na famille po famille bonga ba famille ezala bien ezala malamu do église ebonga te mbongo mabonza ya église mbongo pari ya seigneur oya nanira na safira bakufela mais ye andimi asalela ngo asala ndenge alingi azofute bordel donc c'est Jézabel tout fait yebisa ngai soko ozwi 5000 soki église esili nana okende kini par exemple maman de lobinga na okende 500 na oyo yango mema 4500 na kisasa okepesa kuna na kisasa place ezokoma basali yango pendant longtemps na église wana Eli le sacrificateur kaka ndenge azali kaka coupe ndenge ozomona kaka coupe boye ti mpe akokende kokufa mamusu kaka boye coupe te aza yanke kosala te yanke alaka boye yanke azaka boye déjà yanke ya solo ovali mwasi aza na bana mwasi alingi bana no na ndako te yanke azaka bongo oyo ezali kamaki pasteur yo yebaka pourquoi Joseph asili kaka Joseph alingaka benga na Marie tango Marie akoma na zemi Joseph asombokaki embata to sisa c'est là to sisa te tikali moko okila moni bana ngabo moni esuka bino pona ni embata to sisa et puis eloko etikala ki susu bazwaki Venise ya Sarcelles Venise mo ezaka na Sarcelles babenga ngo soki brûler je crois ya Sarcelles aw na décembre aw prouvons l'amour elingaki ça la grande boya ko tcha sumbongo bo famisa mwasi oyo bangi ba basala na Sarcelles na décembre aw
Na Sarcelles, na Venise ou à Sarcelles, basi ba louer qui salle. Oui, salle ba louer combien? 10 000. Je crois hier soir louer salle 10 000. Pas à récolter combien? Bon, on a égliseité. Bino on ça prouve l'amour bozon fois mi sa maman moko o yazane ka moi si le la bino, azane pe na sexe le la bino, alia ka pe le la bino, azane pe na bala le la bino. C'est ça l'ignorance, mon peuple périt par manque de connaissances. Tika baksa mbodi asuka. Donc balinga basala ngona Venise oyo ya brûlé oyo Sarcelles awo. Pour basala pour il faut ba mama bo kende te bo pesa mbongo te il faut ba annuler ba manifestation sanitaire wana ya kosenga mbongo ndengo wana. Et puis yoka siko likambo ba komo banga balinga basenga cotisation moko na salle pour que no salle croisade na Belgique bato bafungoli miso lingo pesa te bato senga to il faut pesa mbongo to que no salle croisade na Belgique croisade ya nini tala ndenge mbongo so mandeko na ngai makambo nazoloba ngote po na sentiment nazoloba te po na konuirie mais lokola po mona ke mapa tada mapa passer nazoloba noke akoluka nganga bomayo siko oyo siko akoluka nani po mama passer ya reine alobe akoluka nganga bomayo po boto dénoncer siko ye akomoluka ndamba influencer na pesa ngo 10 000 non pas parce que ba bongo la motema mais ba ya ko démentir makambo yo l'imbattable chura mboma zoloba qui est vrai tout le monde dans l'église sait mais ba fa ina bangonye soki mama aza capable ya kozwa mboko pesa bato ola pesa taba orphelin o bazana na kati église wana bato bazangi ba passe na viko bazali bato balala kalibanda bazali bato akena kozwa biloko na resto diké bazali la souffrance est là. Mais nous occupons batouana te on peut s'attendre ndimela mais quand on construit l'église sur notre maman et banani bazangi passe na vigor na si 10 000 le kopé ça bango mais on préfère que nous influencer mon conseiller que soit ce qui dit kambeza ya so Bible lobby l'Éternel combattra pour nous et nous garderons le silence. C'est l'Éternel qui a dit, c'est l'Éternel qui combat. La Bible dit l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est à moi la vengeance et la rétribution. Si les choses qu'on dit n'est pas vrai, ce qui est vrai, voilà mon mécanisme. Il y a un boy. Bande konangai, bochaki tembe, bato bosra. Leki na biso Joël Azad ya maman ya bosra. Bo wanga na susu. Moi la mosi moko et un inculte na ebité moi la mosi na sorcellerie. On a sorcelé na ebité. Amoninga na très. O maître, yulubaki mama mia za na mwana. Ongale si wiza makambasolo. Siko mwana wana ye. Aola ndanga na sina ndako. Tala kuzoba ya ndengo wana. Mutandengo na mbane bana kisasa bayate. Atinde la ba me logote. Mazo ya ko discuter likambu ya mwasi aza mwasi lokola ye. Na tule mama, yozo porter ba germe lokola ye. Oza pe kitoko. Ozo ko défendre muninga no mwasi même Yesu ba défendre yete. Yesu ba défendaka yete. Yesu atinda pe muta défendre yete. Yesu aloba kaka boye. Allez faites de toutes les nations, mais d'ici autre phrase moi Jésus a lobé ça la biso bien lobi. Ce que côté ya bato ba boy, aloba ba mo dire bato te ba lo mabete pour pola kama kolokende. C'est yenda boss mais papa na roya etikali oya 5e, na 6e, na 7e église on est milling ko man église papa. Voilà. Yo mo chakite me bayete. Bana bayete. To komila suko. Ko kite yo ki mongwa. Mongwa ba wali brevet. So ki mwana wana ndabo sana. Acha mtoto maafifi ko maafifi masuka yoka ndika kima kama kama maafifi mama mamia sa komi maabo kilo sa komi na yebe ke chupa ko nyoka maabo kilo ko la yeyo ba yeko ezali na musiko za ki boy tout le monde na si ba ko et puis ces église fait à solote et ces église à Satan les gens Jezabel na mwasi na ye na mobali na ye tu moi le bapona maafifi masuka non mais na moni osala misala bien na lolaba na tuni ba na lolaba ponga vana lo makamna tunaka ba yebisinga elle travaille azapena donc ce qui va pêcher autonomie wana na batunyo sous Congo ko zo moi avant ça bien donc azamo na moi ça mayele d'abord ayebi pe ko azo ça la vraie politique ya proximité donc lingo lo bazo tala penda batu et sikani mabe ezali ba bongisa banzela achema kambebele donc azo la penda na mbongo ya lolaba attention faut dire bien azo la mbongo ya lolaba azo la mbongo ya batu musute voilà donc félicitations na yebi ete na bela besoin yeba ete mais misala na ezo sala ma ezo yokana félicitations merci ndeko ngai voilà lo basuka zali poto sisa suke zali papige na kalingo na musaka na chole loko nguba na bato kalinga bato elo ebunga ah mais on vient de savoir bato ba ya ba prévoir ya lisusu na tika ina oh na petit 4 et tika li 6
6 wana nde pena ezo dégager et que ça la somme ba que le lugana ba pesa ba mbongo ba ko démentir aussi so bazo bato pesa mboto ko pesa na mboto aussi merci mingi na bana nanga la linga bango mingi Carmelia mes jumelles que j'aime tant bana nanga nzamba pambola bino place pozali papa ko linga bino tina suka mokili muta ko linga bino ko lekanga zate nga lelo papa nanga na mama nanga baza suna bomo ite na vanda ka boy chaque jour ma etanga et monsieur tanga parce que mama nanga pa kufa ki na moyo le 15 oyo nga anniversaire nanga eza le 19 oyo ya moza oui bien mama nanga ya moza salé mama nanga ina ero ezaki so moi lero ya le 19 le 19 oyo boye papa ça me fait mal le 19 oyo mona benga allo moi nanga yebiki abando yembela ngai na Kiswahili na Lingala mama nanga yango na lingaka bana nanga pona kolakisa bango moko na kozala te muta kolinga bino kolekanga azate bana mokili on va comprendre que na lingaka bino moko na kozala te ba bino te papa na bino alingaka bino si merci mingi na bana nanga Carmelia mes jumelles que j'aime tant trop belle et très intelligente trop belle Chrissy Vimbo m'a dit Miss Univers très intelligente et ça c'est mon footballeur il y a Melvin Boma bois noir aîné de la famille on a tenu une nanga ya moisi bête mamorote mabe et puis Denisia la plus belle et puis blessing merci mingi na ma bag maman na Dravel maman na alegria maman na blessing lune ya sombili te giri te ka somba la yo ndenge balingi merci mingi na Nadine Karmanda mbote be na yo Tsunami Tikok il y a Laetitia Ramazani na Nifa Ramazani baleki nanga babi Bruxelles ningani baliate ba melate ba yoki di nouveau Tsunami Tikok bozana ngo merci mingi na bino na Bruxelles kuna panza Bruxelles balia ba mela partout ba commune na bino na nyos merci mingi na ndeko nanga ya MPC 06 52 51 52 44 ndeko Patrick antipe santi bana Canada ba bosa na pete Mireille Gena zakuna Mireille Gena na roya c'est na roya na robete na suka po mbali na fa baksambo ndeko na biso MPC 06 52 51 52 44 awa toza ya docteur Jafar Lukombo kuna soko tie produit awa toza mapalate ezate meloko ezate docteur Jafar Lukombo na cerveau bodet na mwasi na pembe kitoko place bazawana merci mingi na mama la biso Rachel toza na événement le 31 oyo na le 1er novembre donc na AC Hotel face ya nini ya Bourget 5 jours restaurant 5 jours mama Rachel mukona mwasi moko matata mayele yem to organiser ngo le oya le 31 za 25 €, oya le premier 35 €, lia melane ngo sepeli meto yepo na kokanisa makamu na ndenga Kongo ezokende. Merci mingi na bango, merci mingi na bandeko nanga nyonso baza na Rennes. Na pesi bino mbote bele na Rennes place bozali bo fungola misu. Bandeko nanga ya Rennes. Bandeko nanga ya Rennes. Oh na bosani finiti te. Febi finiti. Oh ya musicien na Rennes. Yebe na pesi mbote yepa za na Rennes. Yango finiti kutu mutala ka munoko ndeko na limite moi sini bakoya osala mama. Bakoya ba pasteur bazoba na bakokota wana. Merci mingi na bandeko ya Rennes. Samso Samaguro lingaka boy. Bo telemela mutu wana code c'est bo telemela ye Sami Chama. Bo telemela ye. Oh, Gladys Mbala na Château Rouge mbote belé na profiter na pesa Apocalypse 22. Bienvenue Kamba, l'homme du moment avec sa femme ma jolie. Merci mingi na yo pende konanga. Tokutana la prochaine Canada. C'est Mireille Gen na Canada. Vous avez ça na poto. Et on dit mara reconnaissance na poto. Mireille Gen bon frère na bisonane. Jerimboma, on a beaucoup. Ça dit qu'on Jerimboma. Ça na comme la bunga leader na banga mboma. Jerimboma, faut pas que ça mboka libala. Maman Mireille, mbote belle passe dans l'option na Canada, na profiter na pesa dans na moi na ngamoka za na États-Unis. Joyce Mboma. Toza na mwana na ngamoka dans États-Unis, Joyce Mboma. Maman na pesi mbote belle ya kosakana te mwana nga Joyce Mboma États-Unis. Jomboma na Lyon na pesi mbote belle. Kobosa na pete yana ndeko moi za na Lyon. Comme on est félicité. Kuna nazana Girbo. Mokonzi na bango tu Girbo. Maman félicité. Ah bon? Maman félicité. Maman félicité mbote belé. Félicité na Lyon. Na Lyon mbote belé. Voilà. Merci na David Angali pour la réalisation. Merci à Madame Nosso Landibiso. Restez connectés sur toute la vie officielle. La bosse peut-être na pesi mbote pa ya Joe Matope. Mbote belé na Joe Matope. Mutulanga nani Pharaon Mombaya. Na pesi mbote na ngepa l'homme de la repentance. Ezekias Mbuku. Ezekias Mbuku. Beta bango masasi. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Bonjour. Ok. Maman kuna aye kubota, awa mama abuti. Oyo apanya asa apasa kubota. Ah d'accord. Donc,
Vous avez la maman chef. Vous avez que vous soignez. Vous êtes dans le cadre social. Vous avez un amour. Ata muketo kabanande. Lobi na tongo, olia lukama ya moto boke sumilangati ana masukai na ye, akosala ta matina ye mo kamela. Moi ça va boko sokola ta makusha moi ana kana ye. Ça hapa ngoni. Jus matin, jus les pâtés. Jus de tomates. Merci. Du sucre. Du savon. Ensuite. Jus sucre. Papa na biso bazali bakolobela bino bon, biso toko visiter bino. Toye na biso na eloko ya munene te. Ezala juste moi symbole ko babi to sunga na tango pasi. Nous boza na tango pasi ya to yawa po to sunga moi sucré, moi savon, moi lipa, vous avez moi bien temps sur sunga pe bino. Voilà. Aujourd'hui sucré moko, aujourd'hui lipa, derrière. Aujourd'hui savon. Lipa moko. Aujourd'hui sucré. Aujourd'hui sucré. C'est bon, juste secrété, hein? C'est là. C'est toi qui ça. Juste stop, ok. Toi qui ça. On s'en dit ma part. On va se sauver. Maintenant, je dois continuer sur votre mot. Sachez, les quatre ans. Le Camboté, on va couper. Ah, ça va être sucré. Le sucre, pour nous. C'est un on connaît le sucre. Voilà, tout côté pour nous. Joli lobby. Ok. Vous quittez, donc biso, tout ça na cadre social gaga.
toye tosunga bino na moi sucre, moi lipa, moi savon et puis c'est bon. L'homme le bamo maman. Le bani. Bolakisi lelo apesa bino makasi afungolele mpe baporte oyo baede ya ebele oyo ya kosunga mpe bango bazali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Malade yaka moko. Voilà. Toye kotikela bino mwa lisungi moke. Moi lipa, moi sucre, moi savon. Ok. De rien. Derrière maman. Voilà, ah, tu as bobi la dame. Continuité là. Voilà. Donc, bande kombote na biso. Voilà, to biso to na biso dans cadre social, to yeto sunga ba malade. Moi sucre, moi savon, moi lipa. Voilà, donc tu l'équipe pour la tout ça là yango. Tu vas nakona. Savon, sucre, lipa moko. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup Taza. Dino bosimbela yeti. Olinga mutambala da simba. La papa. Je bien vous la papa. Pas yé. Pas moi là. Ah bino. Ah OK. Maman je lipa moko. Papa nzamba osungo obima. C'est ça là vous tasika ko ba opese ça. Ça va muta sucre bino bomeli. Malade. Là papa.